ceux qui ba lacrymogène zoya faut kogumba kamutu moi manteka faut zalaka zolanda dans l'opposition zala maye kolia kamingi te kwa mpata soke sili pondu ba kolambe pas moi faut roler la ngozalité dans l'opposition luke longia nzambe sambela kamingi nzambe batela ngai ata lacrymogène zinga lui c'est zolanda faut ba ya nazo sala bango moi livre à sika comment se comporter quand vous êtes dans l'opposition. Geneviève, dans l'opposition, l'olendo est à la mingité. Malem, Koloba mingité. Calme. Kolingate, bakane rayo. Tant que vous marche, vous allez à la katikatité. Vous allez à la pembeni, vous allez à la okimimba la moko. Mouni ba technique na opé sabamo. Fubaya, ba séminaire bandozala. Bengi, Geneviève, Kokonyangi, Obemina, Kubofanda wala. Na opposition, kolata kitoko mingité ba okanjo yibi. Là, tu as une semaine pour peuple qui est en opposition. Pour gagner la président, pour le service des alliés, il y a des biens qui enlever. En opposition, on attaque le président Mouké, on s'est appelé au commissariat. Tu as la gagné, tu connais la moula, tu as fait béton. Tu as fait ma bête. Donc, il faut bailler ma cambouana. En opposition, il faut la calme. Tant on sombre ça qui a l'os, il y a pas de relier la mort. On est zana balongo na huile école mafuta balongo na huile na opposition hein kolinga bisunité faut en avoir économie moi pondu hein moi ndakala on est là yo mukoleleki kotambola katambola mingi mingi te moti musala we na ndako zota la bana na lui opposition à moi na opposition kozala lolendo te zolano quand vous tambola keba bakota bordi bakotindika ko ya terrasse faut tambola la maille. Voilà les notions élémentaires qui peuvent caractériser un opposant surtout bon ba esika bango ba est-ce moi mutuna moko ezali oyo toyoki na sala batata oyo to ba yibate to veiller bisonyonso et ko nangambu na yo en tant qu'élu du peuple et slogan wana ekolo ezolo banini par rapport oya ko yiba okuta kamera kamera mtakola kisaya yoko tisika tala basuba rakuna kuboka papier wati tala baka papier za la rakuna bakokute comme doyen oyima bakokanga état de droit oyibi bakangi toujours tala baka sima c'est dit bakangi yo ah kuna robenga kamera était yaya ya kamera pour la kisayo ndeni ba vivre la prison oyibi bakangi alors est-ce comment